edino image tokomona sitoyo panja sango ya Congo ayo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye azwaka tina source ata fin fond na groupe ya sécurité ya Fally Ipupa groupe oyo esalaki sécurité ya Fally Ipupa ezali groupe moko enregistré na carnet de charge ya l'état belge, c'est-à-dire bayebi ya moté la société ya sécurité voilà déjà. Et deuxièmement, batouana basalaki sécurité ya Fally Ipupa bazana droit ya kobeta mototé en dehors ya mobeko likunzi oyo ezali kokamba mboka Belgique. Tomemaki yango juridiquement parla na ndenge ya bazuzi babe masomba deposaki plainte na ye ya bagresseur lelo bagresseur nyonso wana bagressaki ye bazali identifié na lobi bien bazali identifié basalaki agression physique et matérielle. Tant on a lobi agression physique et laxi batouchaki à la personne de monsieur Babé Masombo nanzoto. Tant on a lobi agression matérielle ezali babebisaki bongo motuka na ye bapanzaki yango kopanza kasi tokomi na bamoma moko cruciaux tokomi na bamoma moko vraiment hyper important pour la combat na biso ekende na soka tobuka mboma ya combat oyo topasser des années tobebisi bakaze judiciaire tobebisi makambo ebele misale bebi basi baboyi biso bamabale panzani tokoma na suka a deux fois tokoki koretrouver vie ya sika à deux fois kombo ya bakombatant ekoki kosila soki tolingi kasi boyebi wapi epai mbula matari soki azosala mosala na ye ezwaka ntango ebele ezwaka ngonga ebele kasi biso toza susu na ngonga te ya kozela ya kopatiente ngai personnellement sakulu boyle na sali video oyo juste mpona kosenga na bino bandeko excusez-moi na luka mpona kosenga na bino kosenga na bino bandeko nyonso oyo bozali kolanda ngai na ntango oyo tozwaki likanisi biso tozwaki likanisi tobongisa nano baperte matérielle oyo ezwaki babe Masombo baperte matérielle wana bilamba epasukaki basapato ebebaki mituka ebebaki kasi tozwaki likanisi ke tozongisela ye motuka na ye parce que sans motuka babe Masombo na komba kokokanisi kodeplace te parce que combat ya lelo ezali avec motuka sans motuka kosala combat te a deux fois pe lebengami na Hollande na kokata billet ya train air nini na kozela train yango ekoya air nini na kokoma Hollande air nini ntango naza na motuka na ngai na démarre mbala moko na koti autoroute 3h 4h naza na kati Hollande mbele bengami na Belgique na koluka train na kokende koluka Thalys bongo soki Thalys na ngonga wana train eza na départ te mais ntango naza na motuka na ngai na démarre 4h de voiture naza na kati ya Bruxelles donc combat esalaka na motuka badéplacement nakanisi bolandi programme na biso ya date ya décembre oyo kobanda le 17 milulu ekozala makasi résistance ekozala makasi combat ya kafu oyo kopesi mbwa boyi ekobanda le 17 mais soki motuka ezali te tokosala badéplacement na ndenge nini esengeli tomema mai tomema jus tomema bakafe todéplasaka baninga oyo mosusu baza na mituka te totambwisaka bango bipai wapi na bipai wapi soki motuka ezali te tokotambola ndenge nini biso tozwaki likanisi boye bandeko tosunga ndeko babe Masombo soit asomba motuka mosusu ata ya 4000 €,
ata ya 3500 euros mais motuka moko ko déplacer na bangonga oyo ya makasi tozala mona moya lelo biso moko pe ba combattant to kosunga ye bino pe ba mbaba na mboka bipai biso bino bozwami bosunga ndeko babe masombo a récupérer motuka na ye soit abongisa motuka wana babebisaki mais na yebite soki bakokoka kobongisa yango na ndenge ebebaki deja soit asomba motuka mosusu soit ya 4000 5000 6000 je ne sais pas na yebike ba congolais oyo bazali na vision na komba oyo bayebi musala nini ndeko oyo babe masombo azosala nazongisa bino na mwasi makobo yeba libaku nini ndeko oyo babe masombo akutani nango depuis atia moto na ye na makambo ya komba. Babe Masombo c'est un père de famille avec une famille nombreuse boyebi lelo tozoroba libala na ye ebeba likolo ya makambo ya komba oyo bana na ye bakoma musika na ye likolo ya makambo ya komba oyo likolo ya komba likolo ya Congo kasi aza toujours déterminé victoire ya ngambo na biso nyonso ebebaki ya defana mikolo boya ekozala réparer nazopesa bino numéro ya téléphone oyo bokobenga ndeko babe Masombo bozwi ye moko bopesi ye code ya Western Union otia na agence mosusu te atoza na 10 euros obakisi mwa 4 euros likolo esali 14 euros oke na Western Union otie mbongo wana babe Masombo akozwa 10 euros na yo akobenga ona telefone akoremercier yo soki po lingi ozala no anonyme obengi ye na numéro anonyme ya bakabine olobi ndeko babe Masombo zwa code ya ngoyo nazopesa bino numéro ya telefone na bato baza na France 06 25 36 70 29 na bandeli 06 25 36 70 29 oyo bato baza na mboka France bato baza na Belgique 0033 62 53 67 02 9 na suka bato oyo bazali na libanda ya Europe 0033 6 na lobi bien 0033 6 25 36 70 29 na bandeli lisusu 0033 6 25 36 70 29 numéro ya téléphone yango wana na pesi bino oyo bokobenga ndeko babe Masombo oza ata na $10 tindela ye oza na $50 tindela ye oza na $1000 tindela ye babe Masombo na mikoleko ya akoleka na bilili ya ba réseaux sociaux asala vidéo po a témoigner merci oyo na bandeko oyo bakopesa ye lisungi po akwa ko récupérer motuka na kanti na combat oyo depuis bo remarka to banda combat oyo on n'a jamais demandé quoi qu'il soit na moto ezala ba déplacement nyonso to sala ka ezo senga mbongo to futa billet à train to mata avion to na kanisi combat oyo to tikala ko senga moto eloko te eza pona babe Masombo aza na activité te avani na ndako ya mwana to sali appel oyo y compris biso moko ba combattante ndeko nyonso azali na kati na tumba uzali na mwa 20 euros uzana mwa $20 ubengi numéro na uti kopesa bino ubengi babe Masombo babe Masombo nalandaki vidéo faite par ndeko Sakulu Bwele yangai par yangoyo ako remercier yo akopesa yo ingeta aluta kontonua le combat continue na kanisi bandeko ebele oyo bakomelaki nga mpona lisungi na bango ndenge nini tokoki kosunga babe Masombo atoza na motuka omonike motuka wana kutambola basu na yango te okoki kobenga mpe babe Masombo na numéro na pesi bino na bandeli yango lisusu 06 25 36 70 29 obengi babe Masombo oyebisi ndeko ndenge okuti kozanga motuka ngai naza na motuka mibale ya réserve zwa motuka oyo ochange mikanda opesi ye akozala so na posa ya bato oyo bakotinda mbongo te soki omoni motuka ezali te oza na mwa quelque chose pesa mbongo ne suffit pas pour ce combat
Le bien matériel est important dans ces combats, mais ça ne suffit pas. Mais ça dit, amour, Congo, c'est hyper important. Parce que sans amour là, il faut que ça l'a été. Dans un programme, un problème, il a fallu na Babé Masombo. Babé Masombo, Azoluka fallu pour abomayer. Azoluka fallu pour ça la vengeance. Il n'y aura pas de vengeance. Il n'y aura pas de vengeance. Vengeance et vous arrêtez. Fallu pour pas aller na live, Mokona a dit l'ondolé. Mais tant que les combattants basoya biska bazaraki déplacé qui paye le lot, Aza sous la France cité, Aza quelque part. Tous les baggy programmes na union. Mais biso ba combattant toujours ga fallu te poto sala mabe. Ya moto sengi na bateau union so. Bazana ba problème na bango na fallu poupa. Ba profiter te na problème ya Babé Masombo pour na ba règlement de comptes. Lobi goyo ka o ba tcheki fallu mbeli na libumu. Batu balobi ni ya ezaka ka Babé Masombo. Babé Masombo a sali déclaration moko ya violence à la contre de monsieur Fali Poupa. Nazako lobape nazako répéter. Babé Masombo a sali déclaration moko te ya violence ni à vengeance à la contre de Fali Poupa. Ba o union so bazana ba règlement de compte na bango na Fali, bo sala ya mona ndenge na bino, bo semele na makambo yote. Fali akoya to yebi programme na ye, akoya kala mingi ta bosalawa. Sa famille, moi si na ye na bana bazala na France. Bana batanga gawa na Paris. Babé Masombo bakutana na Fali bakosolola ndenge bana mboka basololaka tokoboma moto polikamba boye ezongela lisusu te. Mais ba oyo baza ko c'est la violence que Babé Masombo akotambola bana mbeli tona mundo ki kwasa la Fali mabe, oubliez ça. Oubliez ça, oubliez ça. Et loko to sengi na bino nesika ke bo c'est la vengeance. Bosunga ndeko Babé Masombo. Na moi le meilleur, moi $50, moi $10, moi $20, moi €100, moi €200, moi €1000, aux anango, pour n'andeko na yo, Babé Masombo, a récupéré mon touka. Babé Masombo a besoin de somba le pas monter. Azana ni besoin de somba bilamba nada, ni besoin de ça la soki ni nambongo wana. Azana besoin de somba mon touka na ye. Azana mon touka pour na combat ndenge zoya na bepoko to komi na ngo ya suka oyo. Sans mon touka. Moyen de sans mon tout cas je ne crois pas. Il y a mon abisi binoke bande konyonso oyo bazali na esprit ya bana mbok esprit ya lisungi bosunga ndeko na biso Babé Masombo. D'ailleurs biso moko to kolakisa bino exemple de quoi tozali na souci ya ndeko oyo a récupérer mutuka na ye parce que na kati ya combat sans mutuka ndenge na lobi eza hyper impossible. Donc voilà message oyo na yeli bino yango wana na bandeli numéro oyo bokoki kozwa ndeko Babé Masombo na ngonga oyo 06 25 36 70 29. Soki obengi Babé Masombo atuni yo nani olobi ngai mwana mboka na zwi numéro na yo à travers vidéo moko combattant Sakulu Wele auti ko sala pona lisungi na yo. Voilà nga na so proposer yo lisungi na ngai akoyamba yo pe akopesa yo coordonnées oyo nini yo kotia na Western pona ni to boyi ko afficher kombo na boyi ko pesa bino kombo oyo bokotia nini parce que Babé Masombo c'est un combattant bozo ka masoro na masekite komba eza komba mutu pa ko kufa ndenge pe ba mettre na ba yaki soki ba tiaki ba melito ba betaki masasi na minito pe bolonga boyi wa ke Babé Masombo akufi pona ekolo Congo. Donc komba eza makambo masekite. Combat eza makambo masekite, combat reste combat. Na kanisi makambo na lobi na bino botiaka ngo na mitu. Na kati ya combat ezali nde toza na kati ya front. Moto pe akoki kokufa. Voilà, donc oyo nazalaki nango yango wana na bandeli lisu na bandeko nyonso balingi kopesa lisungi na ndeko Babé Masombo ezali 06 25. Mais pour la activité pour participer soutenir l'activité jusqu'à la libération du Congo. Voilà oyo toujours qui lokola ekateli na bande konabiso bokechu na eso na trahison nyonso basalaki na kati ya komba.
Paris bazo s'ennuyer ba bisenga mokonzo ba mama bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa et pas ya serre na biso ba bi na restaurant Ewaka mi José ba bi moi ça pembe tina mabolongo mi José le bela bango liloba moko merci mi mokonzo ba mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa na lie na taba donc goût ba bi chez maman Ewaka quoi serre Ewaka na Ivry et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah ba bina goût on a besoin qu'il date a besoin qu'il date tabelemba ya goût ya chronique ba goût l'Afrique ko lia le boulot za matongé mais on a poto comprendre donc so la reine Michosa confirmé donc n'allez bien na meli bien na la chez Ewaka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo nyon sa mokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza so boye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu poma za muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe. Okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille a bien bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà, l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, et Wakeza Combo restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Kitoko. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc et puis c'est Kotarapena Tinamikua. Donc voilà, on a Katka na Olamba. Pas serre na biso Jeannette et Waka babi ko lia kitoko makaya. Oh my, ngwanete nga lula la malangwa mais na lia ba malangwa mais et puis c'est kota makamba boye non na mona te tina kuta ba tata suka. Donc vraiment ko lia kitoko ko mela kitoko. Donc boye pe so mona basa kitoko yawa ngomona ba vojo yawa donc serre Waka simbigwa. Global Express c'est lola nenga mkiete so boye bozan décider donc boya ebele na kata global chitunga wo Global Express l'agence Loza Angola ne pas bien las cosas embarco en avion et todo Angola Global Express en Paris ici Congo yi agence Global Express ina pour France Paris si métro Château Rouge agence yetu mufilisa zikwendela mu avion zikwendela mpe mu bateau mu masuwa zikarton do ina ku métro Château Rouge ku Paris. Global Express eza pona bino eza pona biso eza pona ba congolais nyonso tout o baza na France pe na ba o baza na étranger pour le matin après on a Global Express. Global Express solution na solo nyonso. Ah bon? Oui. Donc ça va matanga ajouter à laisser au moment na biso to aider pour réaliser prestation funéraire sur le niveau de Kinshasa. C'est simple au foutika à Paris to s'en charger la makamio sur selon ndenge yo kolingi zala. Na ko continue ba cameraman na kuna? Non, tant biso to s'en charger na nyonso to filmer to kani ba photo sur un WhatsApp. Ils ont les kakuna directement peut to tindelo. Vous avez la page zo la ndenge prestation ici. OK. À la fin des comptes, vous reçoit DVD na au moment ndenge makamio sur les kaki. Global Express vous avez un niveau mususu. Déjà. Ah non, batika. Tout d'abord l'équipement la mission nyonso za ya poto. Pour tout ça la prestation funéraire la mission isa ya poto. Et vous êtes en France? Vous avez en France. Tout ça la gloire ya professionnel. Enterrement en Afrique, mais net ya poto. Pour banda place ba ko exposer corps na place ba ko enterrer différence ya té. Bonjour.
yango na yebisaki bango bakopakata si bapakataki déjà 2016 oyo biso tokoti on a Global Express vitesse de diffusée bango na Château Bleu na bango basi balala biso toza na kati ya Château Rouge mais biso na Global tozotinda bakoli Global Express ya Patrick Morafing avec sa vitesse de diffusée Global Express fuluka basi bapakati changer ma solo les gars chance bango bakomi na côté ka ni bio a chance c'est tikali moko na kata Château Rouge ouais Château Bleu ici lali Global Express suka